Certainement vous allez très bien. Moi je viens par la grâce de Dieu. L'ami Fanaï Lissoussou, quand on a cadre actualité, Tolanda qui vidéo et à soi-disant Ganga, Topé Marabout et Sérénis Manianga. Alors, Nini a fait ça, Enis, Topa Fula Enis, les Lonis a balu qu'il a changé les côtés. Et il faut qu'il nous rejoigne ça, puis le renaïe. Et nous avons comme il a coach, dans l'andarayo. Mais, souvent, on dirait très très monté mamabé, net sur sa charme, quand la batou, n'a pas la nébéga non, ou il n'a sérénis. Nandinga usanate mais tant dans la émission yanganga na titre kama bio aïe sur fina sérénis dans la landi na monique aux agues au milieu du village pour encourager sérénis na comprendre que au salaire analyse na yo par rapport à oyo ozomona ozoyoka et puis oyo yebi donc vous allez la fanatique déjà rata mabe zali ou se pencher dans ngamba mabe oui ngana zala bongo ngata sata na so sali malamu no ya olobela mona zala bongo de même muto ata aza malamu so sali mabe en tout cas na olobaki non sali mabe moi je suis comme ça et on bon bat balobana que non na za na position te non na na position ba congolais ne ba dans la position te congolais so alinga muto ata muto na sali mabe azana courage à piété pour sali mabe vous aider muto te so pe muto sali malamu ata bo usubi congolais so alinga muto na te ako crucifier kaka malgré malamu muto na sali parce que alinga été congolais za bongo congolais za bongo et moi c'est pas le cas alors alobi na ngabakisi alobi na koto yaka moi moke entourage ya sérénis pour tous à la quartier moko donc to yebani na famille et bandeko oyo ba kinana ndako na bango to pe ba approcher bango to yebi pe ba ebele to solo laka abina yoki na musika elle était vraiment abattue koyoka babilo kwana nganga ekoloba na kombo na ye esali epasi et vraiment soko lobela makambo oyo bato batika penza ko batika motema mabe parce que ils ont malamu te na ye bandeko na meka ko lobelo moko par rapport à la vidéo effectivement il faut ça passer attention dans une sika sérénis na ko passer toi bateau sauf que Bible le bien oui on a non ça la vidéo kaka pona mekanako conscientiser moi na nzambe nyonso OK Bible le bien oui sur le baki na tindi no lo la ba loup ba mpate pardon ba brebis au milieu des loups boza la prudent le la nyoka boza la souple le la colombe mpate liboso loup penza ata bino moko bon mon ate que au monde le bani nzamba va exposer ba na comment tinga batu le ba loup ba pardon ba brebis na milieu ya ba loup mais que c'est pas dévorer tu vas lire non pas du tout et bon bateli azali mokilo bomoni motema mabe méchanceté nde mutu ezopprimé na mokili ya bato oyo ya momoni faut prudent OK faut yeba que persécution échange forme na tango akala otangi komba Yesu bakati okingo bambo mabanga et boyebi lisolo ba disciple ba apôtre ya Yesu Kristo comment bakima bambamo de ville en ville pona nini po babatela bo moyena bango ebele pe bakufa lelo persécution change forme ba bambo sou mabanga te physiquement comme ça ba beto nkubate ba kato machete te ba finga yo ba ko critiquer yo ba ko selo makambo c'est biblique
Donc il y a un moment dans ça qui est mission dans le bas qui sert Renis courage babilo abu ezali inévitable. Il y a un moment donc qui m'a monté sur décider aux huit décisions il y a aussi la Nzambe ma commis zo lo bango na livre nini que tous qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Et so ndimi olanda nzela Nzambe yaya et surtout sur le bola osala Nzambe na bosembo persécution ba insulte ba kofinga ba kokosela makambo eza inévitable wana il faut tshama na mutu na yo. Donc so zo sala Nzambe oki ba finga kuna osiliki ba lobi boye otomboki ba sali bo ki mawa et okoti souci mama et papa et c'est que yo ozana no dignité parce que Yesu moi lobi ki walingala nanga ameme kulusuna et c'est ça la croix. Donc ferme les cœurs. Et le reste est tel que moi, ce que j'aime avec Dieu, chose à innocent, à justifier, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Il y a un moment où on le baptême à Bana Nzambe. Rassurez-vous que tant que vous avez un banga, vous avez causé des minutes, vous avez fini des minutes, vous avez maman, ma bien comme les bino, vous avez là innocent. Na mambo bazoloba kandi baloba ki baloba pour na meba kutola mabiwa na te. So mabiwa neza kati na yo yaya. Nzamba osali le côté nzamba osali le côté peine perdue musala mpunda. Donc c'est rien si so zamu tokota no banda wanga te la no pongia kimia mais soki ke olekara kuna atata na zanga ngano te mais so oleka to oleka banzela na nzamba osali le côté nzamba osali le côté vidéo na sala hier na ngana le mo ba réaction ba to par rapport ya dossier à moi nganga mais minute ezalaki te natangi ba commentaire tala ya ba to ndenge na ndenge za ba to msuba lobi ke non eza mambo solo ngani ngana pamba te ngana ko cité ba msuba lobi non alors ça légit ses réputations machin ba to msupe ba lobi ke non ba zo ba révélation de comment lobi boy ngana zalaka fan ya banzembo ya Serenis nandoli na Serenis makasi même comme susu na prière ndenge ezalaka na butu na lali na olala wana na mbetaka banzembo na souvent so nazosambela mais ntango na lali nayoki mpenza molimo na Nzambe ayebisingaki ye asi achange les côtés abi banda wana ntuka nayoka so banzembo ne te mosu alobi no ngai Nzambe mpenza apekisa ngai. Les amis, la révélation est personnelle. Moi, je ne viens pas appuyer ni contredire ou encore dire que c'est faux. Bato ba mona ki ba yoka ki ba mbat ba mona ba mbat ba yoka ki. Nana ça la juste analyse. Donc par exemple, ce ba mambo ne da mambo solo, que dire? Bible zolo belo moto za la cacher sans za la révéler. Tolo ba ni Nzambe zo exposer d'une manière ou d'une autre. Donc on web ça là-bas na Nzambe. Vous gardez toujours bande na bino. Vous gardez toujours bande na bino. Et na ko exhorter na bande ko tout. Oyo obengami na grandeur. Et ba ke élévation ben d'armi pépé. Et ba frère Moïse Matuta. Na linga passage dans le livre Isaïe ou Ezoloba que j'ai créé Nzamba Oloba na sali élévation topé gloire na sali adversité. C'est le même Dieu. A créé koto, donc étambola anzela moko élévation gloire succès étambola anzela mon adversité. Trouvez ça normal so tomba mi omati bat ba fingo bat critiquer yo bat ba sali lo ba émission bat ba lo ba n'importe quoi en combo na trouver ça normal. Ezalaka moko ya babilo ko isala ke mutu ay ba toujours ko se réfugier pa na Nzambe. Tant au mona ke vraiment ngai otala o kende wapi nana olobela nana obundela yo okozonga na makolo Nzambe nkolo tala ngai na sali lo te metala mo bat baloba pona ngai eza une façon bien protéger ce qui de l'autre côté ezaka vie de batunyo so ba komisa bazo beta maboko bazo o se perdre o vimba muzunde to bana lingala ba komisio tellement mingo vimbu mutu o perdre contrôle o bungi otiki Nzambe parce que l'homme aux zones sont pénétrés. C'est ça. Et pour nous, le banaba Nzambe surtout faites très attention. Tant qu'on commence mata, place barrière peut solliciter, la sollicitation est yaka de gauche à droite. Te kota le yomoni koto et au sala yo mata so makasi. So ka oke kuno sangi so baby si makambunyoso.
Bon, Oba Bolingo, certainement vous allez très bien. Moi, je viens par la grâce de Dieu, la MIFA. Naël Issoussou na etando o bande ko Babolingo. Quand on a mis ça dans le bino basa, on peut couper sa conseil. Famille ya ndeko na biso Dadi. Journaliste ya bakolo masolo oyo ayambaki soi-disant nganga tope marabout ya Sœur Eunice Manianga. Azali menacé, il a peur ou encore il craint pour sa vie. Ndeko asali vidéo ya mea culpa, mais famille bamoni ba contacter gardienne du temple tellement nazolanda ma RDC mobimba na bakonzi ya mboka bakolanda ngai yango balobi no babenga ngai pona na mema sango oyo et non seulement ça lokola naza mosala nzambe na meka ko bondisa motema ya Sœur na biso Eunice Manianga atia na se ya on a ye awa liboso na bino pona na passer message au Sœur Eunice na bi ko landa vidéo oyo mbote mama et ndeko aye ko senga bolimbisi. Premièrement avant na likambo pardon, je vais signaler que journaliste azali médiateur ndenge balobaka. Ye muto azali na posa passer na émission na ye ayambi invité o azali na posa s'exprimer. Asali émission na invité. Ba propos ya invité ezo ko engager kaka ye moko invité. Alobi ya ebi pa nganga te ye muto abengi afuti mbongo na ye po aleka émission azali na elo ko sala te ayebi yete elo moto zo Alexandre Mamazolo beza lokuta to pe ya solo, donc il ne pouvait qu'accepter. Et là par rapport à l'appel à Zuna ya ba menace et à Monica comme une insécurité yango azo senga bolimbisi et pas na Sœur Eunice et puis et pas na famille à Sœur Eunice. Na ona koloba to pe na ko bakiseza kaka ko yebisa Sœur Eunice que Bible zo bana biso to limbisa tupu sambo na sambo mbala sambo. Et zala nini c'est 77 fois 7 et maman limbisa. Parmi bilembo ba ebela mwana na nzambe to pe mosala ya nzambe ya le pardon. Yesu na Golgotha après avoir crucifié ye alobaki Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ma combien sur le balabiso, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, je crois dans Matthieu 7, votre Père céleste non plus ne vous pardonnera. Maman Eunice, aux a devoir ya kolimbisa parce que ozali mwana nzambe to pe mo Kristo so kolimbisite nzambe na likolo pa kolimbisa yote. C'est vrai, ça fait mal quand on a lobaki na émission na salaki, j'avais compati na yo maman. C'est normal, il faut être dérangé et ça l'a pas si. Na lobaki na yo nzelo landi en tout cas ma finga ba moquerie ezali inévitable. Ils ont formé à persécution parce que ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ dit la Bible seront persécutés. Donc c'est normal ba finga ba bamba mabanga. Effectivement vous avez un droit de faire raison aussi les gars, voire même y reporter plainte atteinte na personnalité na yo diffamation machin, mais on doit reconnaître que asali mabe limbisa yaya toi ka batu lobi eza nzambe via molai limbisa ndeko Dadi ndeko journaliste oyo a présenté qui émission et quand anganga bandeko certainement à sa portée disparue. Marabout, au Kimelu wapi, au Kati Braza, au Zongi Bakongo Bisiko Zalaga, aux Alapena Bakongo Ngoya Solo, to bomba la ndoka na kisasa no yako yako lukaba problème na ba via. Je crois ils ont muto yaka na mambo ba stade de martirawa, ke peka muto apesa ezaka nanyo, apesa na nkisi. Ba période ba martyr ba na ko beta mawa na lobaki yango lobi bandeko oboluka ba beze
Il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. L'autre cas, on a vie à Batouboy. Si vous avez la matisi sert ma futa, sert à siliki, et comme ma maman au kangisa, les bons mots au seigneur pardon. Sert Nice, il y a chanase. Tu comprends qu'il va causer la gueule macambo. Limbisa yaya, limbisa, 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 limbisa au kangisa te yaya pardon, au kangisa te. Na sengi bo limbisi na motema mobimba, na kombo ya famille oyo, na kombo ya ndeko oyo. Yaya limbiso wa mwana nzambe chanase yaya chanase bomela ye ka moto bomela ye moto bandeko anshita na olobaka na mwana nzambe nyonso zolanda ngai mabe ba osala biso yango parce que tozali batu et surtout que tozaba oya nzambe. Ah oui, Satan a luka toujours porte d'entrée na vie à mon Christ et kanda rankine eza parmi babilo Satan a profitera pour kota na vie ya moto pe a saccager ya omoni bible zolo bana biso bolala na kandate kosilika okosilika parce que za moto eza sentiment pardon mais okola na kandate en d'autres termes okobomba kandate na motema. Donc wana eza parmi ba exercice ba devoir o mwana nzambe a vivre na yango mikolo nyonso ya de ces nakobenga ngo défi il y a de ces défis là. Il y a ces épreuves-là, et ces épreuves, si je peux dire aussi, où étant chrétien, ceux qui ont relevé, ceux qui ont longuité, ceux qui ont surmonté, au monde à. Ah oui, je vous dis vrai. Donc, apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner. Bateau, basali bino mabe. Sinon, te portable, il y a beaucoup de likolo et aux accessibles. C'est ça, notre Dieu nous pardonne tous les jours parce que tout ça, nous péchons tous. Et Mikolo, tout imaginer chaque jour, nous avons allez-y comprendre. Donc c'est ça. Donc, et le cœur de Dieu. Et voilà. Kosenga lisunya molimo mosantu Mikolo nyonso. Nzamba pesa yo motema ya bonzambe, ya mwana na nzambe, ya kolinga batu, ya kolimbisa. C'était ça le message. La mifa na esusu ko rappeler na baike ozana besoin de promotion à tout justement bandeko bokomela nga téléphone na nga un problème. Depuis hier la nuit téléphone on a pesa ebino ezoko salate empreinte et baby il faut na ke na ngona réparation le long 8 ans. Je crois que je vais le faire demain de so komela nga na répondre à téléphone, il y a un problème. Lobby na résoudre yango. Et puis voilà, vous en avez besoin de promotion, vous en avez besoin il y a publicité, vous en avez besoin to lobby la business na yo, to lobby le loko na yo, contactez ngai, to sala yango na prix évangélique. Ah oui, to propager, to lobby là, aux ba client et ma solo et au pas fouka, au chamwe. Donc c'est ça. Et Nalina rappelé que nous avons un concert le 21 février 2026 na Dominion Center. Number 9 de Broadway. Na Greenwood. Wood Green, à Londres, tout boy bisalouana. Toya ko adorer avec l'adorateur de Ningonde, notre papa que nous aimons bien. On zamba utilisaka. Makasi na loyembo topé na adoration. Et na moyi ndeko mona ba commentaire à lobby bozo sala business boko betsa ba concert ya ko futsa mbongo combien ba foot ici to pe ba sengi combien ils a juste soutien. OK, évangélisation est à la gratuité évangile est gratuit mais évangélisation est à la gratuité. Il faut ba foot à salle ba instrument artiste a uti musika faut ba kanisela et puis ceux qui ont mono sponsorisé yango o pesa biso mbongo auto sala mambona gratuit aux allez bienvenue appelle nous. Comme ça, tu orienté au foot à ba organisateur au pesa ba mbongo hein comme ça ba bisa ba foot ba mbongo te. Voilà, à part ça tu as la belle biche. Je crois avec ça bino ba produit betaka la bellebiche.com et ça na Google et au même na site de konabiso tu as na bilo rebelé oyo produit pour hôtel Saminu pour na olonga mabiata na makolo oyo kosukola na maya moto na salle de bain pour olonga stress. Bosomba bote bande oba bolingo
ezalinga oyo babino na elisusu lelo mokolo yenga tobeta masolo ya basantu to pe ya bakristu aba tobeta lisolo ya lelo nali na rappeler baike le 21 février toza na concert et na papa na biso Denis Ngonde l'adorateur du Seigneur le 21 février 2026 na Dominion Center bana Londres toyebisa lwana na Wood Green number 9 et ezasunene de Broadway, voilà. Donc toza na nini na concert na biso na Wood Green na Dominion Center toyebisa lwana et si vous avez besoin de précision to pe ba détail contacter ngai okosomba ticket na yo et en ligne ou carrément sur monique en ligne est compliqué yo contacter ngai ozwa billet na yo bozanga te boya ebele to adorer ya Nzambe bisika basantu basanganaka de bisika Nzambe kitsa mapamboli Bible ezoloba na biso na psaume 133. Voilà, toyebi comment est-ce que Nzambe utilise papa na biso de Ningonde na nzela na loyembo aza une bénédiction pour le corps de Christ eza ko sambate ya wanga na te. Alors ba moment ya boye ba opportunité ya boye eza ko saisir ya ko rater te parce que eza babilo esale marambala ebelete. La dernière fois passe pas de Ningonde beta concert na Londres awa esali combien de décennies et omeli. Donc tozala wana to ya ebele poto kumisa Nzambe elongo. Voilà. Et bandeko babolingo na bandeko lo balelo moko nenga to beta masolo ya basantu. Vidéo moko écrire viral depuis hier, moi j'ai vu ça hier ou avant-hier. Ba tu bino bobika basongi songi ba tindelinga i grande dame ya ko expliquer biso makambo yo nde mukolo nango talaka gardien du temple balobi gardien du temple nini nganga ya sere Enis Manianga ndenge moko azomi benga tatango alobi azali nganga ya Enis contrat na ba clause azo respecté te yango aye ko belele na caméra ali yana ko Congo boko ta ko finga na nte yo zala bo bande ja ko finga nanu te na obeta lisolo ya nazoloba nazobeta lisolo ya video batindelinga OK nazobeta lisolo ya ona moni na ona yoki nana pesi opinion te nana pesi opinion nanga te ko finga nga nanu te bandeko tata o aleki na émission alobi azali nganga ya Enis Manianga soki Enis aza Enis lelo soki Enis azo sala succès ezali ye alobi babilo moko oyo eza grave na matoi nazo seka oui c'est vrai mais ma musu eza ko sekate to pe ko sekisa te parce que ezoko eza atteinte na personnalité ya mutu et ezo sala malamu te to kana nunganga na zonga na meka koloba na bino par rapport ya ngai parce que bato batuninga mama to bi ke yo sa na information vraie ma mutato zo beza mamba solo to kana Precious na obenga na bino au send you to the bedroom bandeko toyo kanganga akoma ndenge azawa asinya ba contrat pana wana eza biloko na ete contrat ozo respecté te Enis Manianga bato bayebi soir na ete akoma ndenge azawa asinya ba contrat pana wana eza biloko ngana so na shit Enis Manianga aya epana nga azala na posa adominer tous les musiciens chrétiens congolais. Enis aya to sala ba rituel. Premier rituel to sala to no sala rituel na tombe ya Marie Bisa. Na tombe ya Marie Bisa. Enis Manianga place oza oyebi. Soki na yebo parce que okomi communiser na o changer les côtés. Source makambo na yo boza oyoza e utaki panama. Tokenda na tombe ya Marie Bisa. Tokenda wana tokenda kosala ba cérémonie tozala na kosa tozwa guitare ozolanda tozala na kosa tozwa guitare ayebi bazaza na garde corps na ye bazala na mibale aza na garde corps mo bazala na ye garde corps wana avant Enis Manianga amaka na polio apasaka ye rapport sexuel bozela nano ya ona na loba na bino ke c'est vrai ezo seki ça mais ba ma mususu eza grave eza sérieux
ils ont vraiment mené. Ok, c'est Renis. Vidéo est panzani mokili mobimba. Et panzani mobimba ils a bakolo masolo télévision. Bakati kati ba namu ona obeto na jo na TikTok, ok? Po bino bozala boboya okosela makambo. Ke ngane mutu na créer yango, ngane mutu na bengisi nganga, ngane mutu na sali ke mokili mobimba ba lobela vidéo bino bozala ndingona na yebi pino. Vidéo oyo esali déjà plus de 24 heures. Ngana mona ke je crois hier ou avant-hier. Donc na ende na mega osala analyse parce que bato ba retourna maman est-ce que ma bref. C'est Anis. Mam tato azolo baso eza solo te. En tout cas porter plainte. Et eza grave bilo azo bimisa porter plainte. Aya na ba preuve ya bilo azolo ba topé. Aya ko se défendre devant l'État, ok? Personnellement, et là on a le bézabo parce que tu discutais la bandeko. Oh ma maman, il est là comme quand elle mise une manière, mais c'est que tu yo éviter que ça rappelle na bakisi. Effectivement, qui c'est ça la musique. Mais ngai na kokika ate ko approuver to pe ko lobake non bala moko mamunga to pe tatouage sur le baiser solo pour na preuve quand même. C'est vrai na wanga ni angote na musique gospel kisi ekota pona na yebi. Et yana bandeko bele basimba kisi to yebi. Ba msuba lekse ba tata na ba mama na bandeko to yebi. Mais toko ya ko lobango boyete o. Toko ya ko lobango boyete. Kisi ezali oui. Mais ngana ko yika ate ko ya ko confirmer ba dire nganga. Po bisika ba sela contrat na Enis na ebité na zalaki te. So azolo ba mamba solo en tout cas je ne sais pas. Yango bomoni na lobike pona ko prouver mambo eza lokuta to ya solo et aux amala musere ni sa porter plainte hein parce que ça mananganga. Moi je crois que eza mambo solo a obanga a porter plainte te. Mais so eza mambo solo te je crois obanga te. A osalango parce que bilo azo bimisa eza grave. Siko bato bandimi yango. Bon ngana ndimi nanga te. Na lobi pete que non mamunganga zoloba eza lokuta. En tout cas na ebité. Na ebité, ok? Na ebité. To zala batu. Et ngelo bate oui c'est vrai ma bezali. Mais tu dois confirmer car a nion sauté au bat bazolo ba parce que ma bezali. Non. Tout comme tu peux le bate que non teza ya lokuta parce que ma mbutato azolo ba azoko asime eza ba propos na ye. So eza solo ye mutako yeba. Na rolo baboy na panganga. Na si panganga olanda video nanga. Panganga. Mamunyo so basela ngo buzz te. Tu dis que Congolais on a buzz à à peu près tout. OK? Mamunyo so basela ngo buzz te. So ngo sala buzz. C'est vrai ça ba mambo sala na mamba sala raté. Et ba propos net ya boy. Eza ko baby c'est la moto vie. Mais ngala ko lo balance ni courage. État mo sala nzambe to pe moi na nzambe, il y a des choses où eza inévitables net ba bilo wa boy. Yesu ba benga Belzebub ba benga magicien. Mais là, on a la ligne en Nzambe Zaki. A justifiera toujours. Hein. En tout cas, si on a le marambou, ata le lote, lobi Nzamba justifiaka. Mais si on a un solo, en tout cas, on a des. Nana le vélo, on va lobarana, mais. Grand frère, on a moi, qui s'en a le baron sauté. Nana le bar okoninyo, yo, hein. Si on a un solo, en tout cas, Nzamba a tiré le côté de l'homme. Nzamba au côté là, côté. Mais si vous avez un bon lokuta, nous allons défendre. Personnellement, bon, na kati vidéo na nikuti ko continuer parce que maman na na mato na SPL singate. SPL singate. Si vous avez un bon solo, vraiment ye mo nde ko moi si muto yeba na nganga na yeso ba osukela wa bisika ba bandela ki na concert ko pesa te. On a olo ba raisa ke nzamba père succès. Si ba bilo za ma bon solo. Bato ba ina ko sala ngo, ce que je peux vous dire c'est que nzamba père nyonso. Israël comme ça les confiance et puis il y a ça oyazo senga si simple que ça mais ceux qui nous luka ngona bandenge moko boy Dieu expose aussi et aux ala malamu te aux avantage na bisoté en tout cas c'est René courage na sur certaines vidéos sur Comelio certainement aux anes sengote sali au malamu te nzambe abundela yo justifia lo belayo soki consciemment ebi ke mamutato azolo beza ya solo te en tout cas car ninga yebo na miso bato esile ape na miso bato bokende na bambula matadi comme ça ba mamutato lo bato roya nango pe
na éviter vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba formol. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na banyeli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne bosika la bébé oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chose kaka mpona ba voiture te